Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Migeniema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà. Je vous Bonjour fidèle internaute et bonjour dans le monde entier, bonjour dans l'internaute, tout bonjour occasion, il y en a besoin c'est pour moi sur votre chaîne Solo la vérité TV, place où tout bête indou ça forme, place où tout bête indou c'est musique, place où tout bête indou ça, y a pas nous na poto, place où soira banka, neti lelo et ça dinga plaisir ko yamba digé nzongo, mon konzanga ba alati qui tok, comme d'hab. Merci à tout passer sur confiance et surtout na bato ba s'abonner. Ba nego no bo s'abonner te bo s'abonner chaîne la bino ba réalité. On la bino ba noko ya Paris, ba noko ya Panama. Chaîne moko yango bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner et rosala biso souka na plaisir. To yipsaki bino inusa eza awa. Na ex Bexi Hôtel Accor Arena. Accor Hôtel Arena. Le 28 février, tu as la communauté congolaise et aux Ala, les Brazzavilloises, les Gabonais, les Maliens. Tu as les Français. Pour nous, c'est l'Assemblée na Fali pour concerner le 28 février. Il y a un nous c'est ça la mara. Donc, nous ça a refusé le 28 février. Après le 29, tu as place nous retourner. C'est net pour moi, tu as tourner. Merci à tous de partager Rabiso, merci à tous de lingara chaîne, merci à tous de s'abonner, merci à tous de motiver Rabiso. Tu es un bino, chroniqueur à poto, bozana a poussé ça dans mon quête ordinaire nous le dit. Fali à ça grand et puis à ça aigle, à ça niamaya monene. Donc yo soit disant chroniqueur moro bozana puissance cité ordinaire nous le dit. Quelle non ça la forme, o comme la forme banoko. Oye poto ou mêler au changer quand qui monte à mabe on a autant va journaliste va chroniqueur on a mis ça va tout mabe aux adimi na rappelons marambo sous le 29 après concert aux adimi pour un mi gagner na ko battre yo na ko dimne yo na ko ba mi gagner ma dimne yo et puis sur la coûter na on lia yo aux autres ne ba wesh ba benganga ngana vivre na kuluna na Kinshasa ne grande Kinshasa na vivre na kuluna yo bota wana zamba na village ba wesh na bazo biso na gange na bango et puis ti okokito yo mo bengi na gange liyo okomi me ti okomi message et c'est le fait na cesser le fait keba biso linga musique tant yo chroniqueur mo zo comprendre te bon ezala mala suka kotanga ko fali na page na hoteli na chaîne na wana ko tchaka comment falite tchaka comment mettre Gims na Dadju ko tchaka comment ya falite que ce soit la dernière fois oza Dimi Yuma Toro Didier Nsongo mokonza ngaba Migeniema mokonza Giborolo toi ça qui dit là bonne santé. Donc toi ça qui dit là d'abord nayo les meilleurs journalistes de la nouvelle génération, Migeniema, les nouveaux jeunes boss. Il y a 3W Solo la vérité. Donc vraiment beaucoup de débats. Toi ça qui dit là vraiment nengo pessinga vraiment ba valeur, opportunité vraiment. Oya manga na plateau en plus toza pi na Bercy. Donc il panzi nanga kuna botala ka déjà ministère. Il y a finance. Donc, soki mutu azana masolo na ye. Soko kosani liboma odoka mutu ana mbutu. Tangu bako lokota yo keki bokolo, c'est pas mon problème. Toi ça qui dit la Migeniema. Digenzongo mokonzi ya ngaba. Mais pourquoi bien mokonzi ya ngaba Digenzongo? Donc cela veut dire n'expliquant beaucoup tout trop. Donc naza
kutu mokonzi ngaba te naza son excellence Didier Nzongo mokonzi ngaba les rois de Oji, les chefs de famille par force Chilombo en plus mikolo on a bakisi na commis les présidents ya cour constitutionnel ya famille Nzongo. Donc mokonzi ngaba cela veut dire na botama na ngaba na Kianza numéro 44 bana ngaba bayebi. Donc après tellement père azalaki na ba ki boko le belé et sengaka ça ba vente ko sombela biso le pa musu ya famille na veni université Manzenge numéro 2 commune ya Makala mais aussi on t'a botamaka na ngaba tellement ba vieux ya ba quartier ba serre ba mi ba proche bana ba ngabo ba ka mikili bazaka ko wanga na ngaba bazaka zwa neti ngaba ba balie moko boye donc alobaki te nakolinga pena na pesa commune wana zone nde biso moto bengaka zone révolutionnaire ya ngaba donc na pesa ngo valeur na minomaki par force son excellent Didier Nzongo mokonzi ya ngaba to asaki dila mais tant yo o minomaki Didier Nzongo mokonzi ka et déranger ba na ngaba msute ba retourner au soir mi gagné mana yebisa yo déjà je me suis nommé par force. Voilà. Au moins, il y a le roi et ça m'a tourné à kin. Non, ils sont vérité, mi gagné, ma même gamin, na kin boé. Moi, n'a pas mais pour la joie diplôme, n'a la tenue de la victoire. Pour perdre, c'est un peu mon focus, les alaki. Donc, mi tourne qui n'est pas chic, kuna. Ou les savons qui n'a pas ba, n'a zo fente ba yolo. Donc, oui, bah, sérieux, ana. Donc, tout ça, qu'on a ba complexe, moro boé. Pour le bamoneti, moi, n'a pas. Odomo la neti ngaba eza neti bon wezani ka no peso exemple moko eza mutu swe azarane na mele azana mele mais soko tunyo okosaka o na Paris c'est une erreur OK mele pe ezaka ka balé parisien donc biso pe ndenge za se trouver na kin mais tant na yiko zwa idojo na lelo e futa lelo batutu ba koma ondima bana ngaba ezaka ndenge ta on a zoé doja ki bokolo oyebi ke mi genyema yoza genome boulot pour bandi lelo te na ebite soko le kabangola oyebi ke ba prêtre belé ba na ngola ba bana ki bokolo mais jamais batika ko ba bana ki bokolo bazo bakaka toza bana te bana Luanda mais tant siko yo ngana ye na memi mambo ki bokolo lelo batu ba mondi ma ki bokolo voilà. Donc c'est grâce à Didier Nzongo ngaba izo valeur. Mais kobo ça na peut-être rappelé na ndeko na biso mo BP Guy Basket or mabe ko double commune mo konza double commune. Yo nena na so kombo na liboso. Bon moni Guy Basket vraiment na ko zala na ingratitude. Moni Guy Basket c'est un jeune mot vraiment d'abord je lui félicite. C'est un jeune homme vraiment parce que tout ça ne peut pas changer hein. Tout ça ne peut changer. Tenakin, avant Mikili. Donc c'est un jeune vraiment, je lui remercie beaucoup de toi ça qui dit là. C'est encouragé à Luka Balar nae. Bon, ngalaza mokonzi ngaba. Lelo soki mon jeune frère à lobby aza mokonzi a deux communes. C'est à nous de mériter na contredit yete. Non, yepe ezaka na ninga polémique te zapeke yepe abundi pe na kombo ya ngaba ti. Bon, de toute la façon ngala za mokonzi ngaba. Za mokonzi ngaba na ba compétence belé, na ba qualité belé. Mon jeune frère, je l'aime beaucoup hein. Guy Basket c'est un homme respectueux. Ce qui a lobby aza mokonzi a deux communes. Mais il n'y a pas de souci, mais ngala cadre masolo na yebi. Ba konzi bazala kami balete. Par exemple, aujourd'hui, dans la RDC, on a notre nouveau président de la République, élu par le peuple, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que dans la RDC, tout ça, on a des présidents? Tout ça, on a un président, mais il y aura peut-être des individus. Mais on a un seul président. Netinangaba, Naza, tout seul. En plus, avant Nangaba, Nasomba Palais. À part palais familial. Donc, on a somba palais. Donc, cela veut dire que ceux qui n'ont pas numéro université Ri Kanyoka numéro 3 bis. Bananga Babaebi. Ah, donc, toi, ça qui dit là. Donc, mon jeune frère, vraiment, Guy Basket, ce qu'on a bien, mon conseil à deux communes, mais il n'y a pas de souci. Et qu'on a tout bien parce que
il faut pas relever ça. Non, peut ce exemple. Dans l'époque, il y avait des journalistes, des Lukuku Sampou, Bavien Abisso, il y a Minene. Mais aujourd'hui, c'est Miguel Niema. La nouvelle génération, c'est ça que moi je veux. Il faut tout soutenir la nouvelle génération. Même Didier Nzolelo, nous avons grand sapeur. Les sapeurs les plus dangereux du monde, c'est Kili. Mais Miguel Niema, dans 5 ans, 10 ans, 3 ans, pardon, 5 ans, 10 ans, même 15 ans, il faut son an lelo. Peut-être aux athées. Ce qui n'a pas été monté mamabé, que nouvelle génération bimate, c'est que n'a doki mutu. Voilà. Merci bana monde entier boyoki ndenge Didier Nzongo mokonzi ya ngaba alimboli. Merci na Doris Kala la demanding top model. Ah il faut kuta il faut Didier Nzongo faut monnaie. Aza millionnaire azara en Afrique du Sud. Doris Kala la demanding top model aza mystique. Merci na Elodie et Fefe na Amour Blaise Zibo Manzama mi Zamé na biso mibali na Suisse. Merci de tout. Au bala na biso kanklo kankonde. Mais c'est Tornade, mais c'est Bill Tornade de quoi vivre encore de te passer au moté. Venanga douve mon la nouvelle collection. Mais Didier Nzongo nana teka komono makasi na monde ya musique. Pour le to sur la forme, to sur la musique, to sur la belle mbala donc Miguel Niema d'abord toi ça qui dit là d'abord. Donc avant la question vraiment donc public vraiment je vous oblige vraiment de s'abonner vraiment dans les comptes YouTube Solo la Vérité TV. Il y a jeune frère Nabi sur les boss. Miguel Niema non c'est l'opena crimicolo. Miguel Niema dog ça y est. Miguel Niema dog ça y est. Ah kende ki pokolo. Na ba site na ye na pokolo. Donc il y a la question. Omoni nga na artiste sapeur. Donc lelo na koipena ko lingate na kota na ba polémique trop parce que o artiste bo abimisanga et ko benda moi ba mbutu. Normal Didier Nzongo d'abord na bima d'abord na kombo famille na kombo famille Nzongo parce que tangu biso toye ba poto tozali déjà na ba bilembo awa ba famille ba maman ma sœur propre maman Pauline Nzongo ministre à Château Rouge Boyebi Nzamba Zwa Molimo na que son âme repose à paix. Il y avait aussi ma sœur Colette Nzongo Nzamba Zwa Molimo na que son âme repose en paix. Donc à partir vraiment il y a ma sœur Nanga Wanami Balé pour déjà ba lona qui déjà comme Nzongo tant biso toye allez ba pesinga relève na ndenge Nzamba Zwa bango ngazo continuer mais à ce qui concerne les artistes c'est vraiment na cause ingratitude. Il y a mon collègue l'artiste MC on a bien un individu on a ni Weranson a bomba on a Fokolo. Bon non c'est ton vieux mais pour moi c'est mon collègue. C'est ton collègue mais tout nanga pourquoi on a bien ça collègue nanga bien si pourquoi mais ça non na mi c'était cet individu de mon collègue non Miguel Niema non s'il vous plaît yo da jeune au salapé bêtise oyebi que mon individu c'est pas une site non vrai faux. Non, et quand on un site, ce qu'on emploie en mabé na mutume, individu cela veut dire la personne que tu connais pas son identité, mais c'est là c'est ça. Donc, cet individu de mon collègue l'artiste FC Weranson a contribué à na kombo nanga Fali Poupa, héritier Watanabe wana kutu comme famille, Jibin Piana. Donc en tout cas, en tout cas, pour artiste émission à dédicacer à Didier Nzongo, je ne sais pas. En tout cas, bangotou va contribuer pour na zalame, ba contribution à comme on a vraiment mingi comme ya papa na Nzongo les imtesala nazande nazalelo. Toi ça qui dit là. Mais ma dédicace au pompa pour l'artiste au tangi ba combo les vénétions des rois de la forêt, Fali Poupa héritier la Watanabe la Pulga, Jibin Piana, Ferré, tout le monde va cabosser. Et Baxelonine de plus. Bon, au moni Miguel Niema, dans l'époque où toi comme Mikili, parce que nous avons Mikili déjà, là on a une vingtaine d'années, nous avons Mikili na 2000, mais premier concert nous avons na Kotaka, parce que nous avons Mikili au mois de septembre, ils ont un ndako Bercieux.
premier conseil na ta on a mikili ezaka conseil ya individu na otu ko loba o bomba kambo na fokolo we ranson ezaka na lopango. Donc en tout cas nayebi kutu ndenge vraiment na ko expliquer te quoi. Donc question de monsieur ça et Baxela oni na carrière. Ah voilà. Baxela oni na carrière. Donc na carrière na vraiment ba dédicace et contribuer peu moins un plus. Parce que lelo donc ba dédicace et contribuer ça peut et contribuer. Parce que dans l'époque on a tant toyaki donc pour bima pour to kuta ki pe ba vie ba prêtre. Donc pour bima il faut ka ozo nkunga. Mais ba nkunga on peut zaki gratuité. Faut payer. Ya ko sakanate. Lelo kutu we koma na ngo ya ba gratuité parce que nga pe na artiste kutu na bosa elo mona na expliquer otunange lo moko lobaki ki artiste na ngeza nini neti ba musique te zana na limbwaka mo mke neti ba musicien pourquoi na benga bango ba collègue parce que bango baza ba artiste musicien nga na artiste sapeur donc on est des collègues mais toza ko exercer métier différent on comprend donc en tout cas ba dédicace et contribuant à moi implice même en Bilamba, mais c'était pas gratuit. Donc il faut que tu aies un peu bazaro sur un individu donc même mon collègue Limbi Sanga vraiment on nzamba doit molimonae papa wemba le coup que son âme repose en paix. Pourquoi la senga ka guerre na Bilamba na dok ça est parce que je crois kanga yi donc bazaro sur un individu mo bo sérieux na zo ba lar na nga bika ba portefeuille ba vérité tozaki na moi ba facilité famille pezaki blindé voilà ko pesa pesa bango mais na se trouver pe belé ba melaki nga ba melaki mais tant vraiment comme waki ko vanda nande makambo vanda lelo ça va quoi Didier Nzongo makambo vanda lelo mais on dirait côté formé Didier Nzongo niveau négligent non niveau au sombre sud ndate comme ça pour tout le monde mikolo ba trésor ngando zo beta ba yochi kuna na sur l'estomac tout le monde va Cyril qui n'en parle jamais tout le monde côté tout le monde va sapo de palaisie bazo kata bazo doki sa na ko somba yo somba sud te yo no bandira ya kalobende non moni en tout cas mi gagner ma vraiment na sepeli vraiment na question musande fois za la kaboye tolingi suba misana bino tenenge za ikala oyaminga po yambi Didier Nzongo à la star neti mo ba complexe ba question neti ko banga non c'est ça omoni nga nzamba yo mona nga me ba collègue nanga ba artiste sapé okuta na ba pour okuta bango soko tuni bango ba ko yebiso valeur nanga nka banda na banda makambo Bilamba nanu na lupa saison te mais na linga kali sous vraiment ko lobela Bilamba te parce que makambo Bilamba na kota ona business et voilà na koma trop ba pib watana zwana nga ba fokola mba ya mingi te mais mona mutu boy pona aller msou 1 minute moins 1000 moins 500 donc yango na donc na ngapenda ko lobela penda makambo Bilamba te na koma trop na business ba propagande politique ba publicité même ba joyeux anniversaire migi na ça au moins na seli mutu joyeux anniversaire 30 secondes 1 minute c'est payant donc na memango na business talaka makambo Bilamba ona et memanga Congo Brazzaville billet d'avion aller retour na première classe logé sécurisé mais yebsanga sikoyo omoni chaque chose à son temps po mutaroye biso na robo mote mige nkai Didier Nzongo mutu na pesa batugu ya makambo oyo na bandi makambo oyo na 2010 donc pona kene mulaite nkai na lupana nu anete mais ba collection ezalaki na sombaki mais selon ba vie familiale ba âge ba makamba responsabilité donc naza suna tante neti na zwabino na memabino na magasin na se montrer ba prix peut-être un individu ou un membre de la famille a kosangale mususu ata $50 même $20 na promettre na pesité ba komona Didier Nzongo na magasin azobimisa espèce
bamonta moko okorobimisa te en public ekoki kokota basorcellerie bakindoki bakimotema mabe. Mais en tout cas je suis toujours en top. Olobi na lata bilamba mais nalobi to sombaka bilamba pona nini pona kolata. Jamais aucun individu de mes collègues des artistes sapé akrobake ane momba bandola taka bilamba sika non. Donc bilamba sika et dakabiso peut compléter na oyo yakala. Mutu mo petende biso tozawana to kenda na ba magazine na osomba catalogue momba. Rien. En plus ngalo ba vete ngai omoni mige so na bina somba même boutique a di momba na ko somba. Parce que nazaka na ba réduction. Denga la bomba raté. Omoni soki nouvelle collection Koti minute kadidien na na réduction il y a 30%. On a la réduction pour l'année. C'est là, na réduction à 30%. Avant solde. Babenga so va un mois. Na réduction il y a 50%. Donc on a facilité na resomba mais je suis pas là quand même kaka pour na bilamba. J'ai une femme, j'ai un loyer à payer, j'ai des enfants. Voilà. Mais c'est la réduction est belle pour l'année. Il y a fidélité. Donc na yojine tozawana 15 ans. 15 ans de fidélité, soko sombi okozwa opportunité wana. Naza même na carte partout dans le monde. Ce qui n'a qu'un siko, naza na réduction, il y a 30% dans la nouvelle collection. En plus, na koye ko louer. Na koye ko louer babilamba msu ya scène. Na yoji. Donc naza na ba avantage mais tout ça, ça va te faire sortir l'argent. Parce que les autres za ba saper, ne ba prêtre na so ka bazalo ba saper ne ba soki fo kentu ya ngolo bon. Nga tu kentu ya ngolo na mona ka mwasi ya malamu eza motema. Boko tela nga métis ndeni mais soki motema ne za bien te. Ça sert ngai pona nga mwasi. Même aza infirme, même aza ndenge nini. Aza kaka na bon cœur. Baloba su nini. Saper il faut mutuka ngolo. Mais bino vous êtes obligé de saper mutuka ngolo. Et bon net nga bo nazaka nga la permité. C'est ko yebisa no ke no soma mutuka ya mutuka ngolo. So yena tamwe na ba contrôler nga ça permis. Ba ko doksanga. Voilà. On kutu na nima peut-être saper inzo yangolo. Voilà. Bon, inzo angolo peut tous on a ba capacité ba possibilité à resomba te. Mais peut-être to kosomba. Mais il faut un endroit oyo au bando foot à chaque mois. Donc la responsabilité, voilà. Mais c'est au cours de découvrir la pièce sur la mais il gagne mayo. Mais yo posa oza na mono za muta mutu na ko sota ngote. Est-ce kangelo bakanga ngobe na boy. Oh yo domoni. Donc on a ko kangé même na sima, na ko kangé bon. Ezala ngo kaka omoni tango lobi oza saper. Normalement saper okoki koza te kaka pour kala tozaki ke saper au monde biso ka webi bilamba minene ba bikote minene ba minga siko tango na ki ko koma pena artiste saper non be pe non na ko la taper jean na ko la ta jean na ko la ta basket na ko la ta cravate voilà les akate bilo minene donc oyo c'est du yoji mais il y a tricot il y a tricot donc nga pe na zo ebiso ope bot ya yoji batu ba ebi yoji ba ebi chemise pesa na kati eza yoji mais na kokite na bimanete individu toza plein ribo na banda ko longola ko lakisa jamais donc nga naza sapé qualifié compétent ba massa tout ya ba sapé ba yebi donc na préfère ka kutu bilamba o na somba na lataka ngo mingi que nouvelle collection. Des nouvelle collection et complétaka kaka. Donc ngaba loba batonga l'essentiel sap et kotane na ce qu'on a business à part musana na salaka et même on a business soit moi ba pub moi ba promotion en plus et pesanga ba relation même na kokai ko zoate na vie nanga ba homme politique ba chef d'entreprise ba relation kili yo mo moni tango oyo ko yambanga yo moni na batune
comme Didier Nzongo yo Didier Nzongo ba photo. C'est ça qui fait la star. Bon gay wana oya ninde na hotel ko yebiso wana pour moi c'est 10-0. Mutu nyonso yo omoni sapero lelo nga na koyi kondima. Voilà. Eza sapero neti ngaboye na yoji lelo na kopeta tolo na keboye ba salinga ba réduction. Donc ça veut dire ba pesinga valeur. Ba reconnaître. Mais oh yaka lelo mbutu kebo ah non laisse tomber kibokolo. Mais kibokolo to ki musika te poto si sama ba forme poto kota mamususu na yoji po yo expert na yoji hein. Vous savez combien de temps na yoji? En tout cas vingtaine d'années hein. Vingtaine d'années. Ouais. Bientôt. Na ba congolais en général. À part yo na yoji ba considérer nani. Oh yo banga na yoji na ba congolais. Migeniema de toutes les façons à la yawa. On a confirmé Batouté, na ya pona ndima mutute. Non pour éclaircir biso. Kai attend que son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba le roi de Odi Chilombo, le chef de famille par force. Nde na ebisio na oti ko se nommer sous tous ces pour nga pouvoir na zokana makasi. Na oti ko se nommer tous ces les présidents de la cour constitutionnelle de la famille Nzongo. Donc tant on a eu bon dans Zaneti chef à famille. Donc même aucun individu, membre de la famille à cause de la décision, c'est que pananga. Bon mon ingai, muto nyoso, azo mérité to betele maboko. On a ko betele maboko. Soko ko sombe lamba na yo. To ko betele maboko. Mais en plus trafic est comme trop. Babilamba ngwanzo et kota. Mais ce qui concerne Kondima, na zakunate na yeli makamboate. Mais la cause a reconnaissant tous mes collègues au balataka bien na kobeta maboko otunanga mingi na yoji na uzalanga ingratitude na landa pe interview na ba collègue na nga muso tuna bangonga ba reconnaître ce tozu mon collègue nan Trésor Ngando papa yoyo the king mais c'est Napoléon mais c'est Napoléon yebisanga vraiment. Il y a ça les missions. Il y a ces missions à ignorer. Mais jusqu'à ma mort, je rends du respect à ces messieurs. Trésor Ngando, papa Yoyo, des kings. Mais c'est Napoléon. C'est jeune à féliciter. Azo soma yebisanga siko. Même Nabo Yepano, même public mais Didier Nzongo Motema Mabe. Je félicite les messieurs. Même Nani, Baza moi et belé. Mais bana bakanta yalala nikes Syrie exacte que na zone dimama mais naza reconnaissant parce que c'est des gens vraiment baza ko se démontrer vraiment parce que tant to bandaka nzela ezalaka mulai ebele basuka na nzela mais tant ozomona penda na momo bana mai penda baza ko tala Migeniema nazo biso moni makambo bilambo mon jeune frère. Nkalo bango na koki ko pesa mutu conseil ta kota. Tu peux mourir pauvre. Non, pas ce exemple. Est-ce que yo ki biso ba saper, to voyager à mingi? En tout cas non. To kenda ba vacances. To tongaka. Bien. Mais kaka bato au monde batu musu be individu mususu au monde atemi boye bambongo na musala bazo tonga ba flat na kin bazo aider ba famille mais biso na ba saper si 100% to rose peut-être 10. Ça veut dire makambo bilamba et kokotsa mec qui sorcellerie et kotsaka même motema mabe. Donc on a fini nga de ma part en tout cas na lobango na yoji toute personne ou tout individu oya koya atsate menanga 30 secondes c'est belé na kodok saye soki na doki sale mbangu na kibokolo. Merci Didier Nzongo Mokonzi yanga ba roi bilamba. Topesi yombote na musika ba tutu bona na biso na Angola Dani Ngoba na Dani Kolo tozani a pour na concert le 28 février tozana Cheribo Tudilu tozana délégation ba Angola David Lutete ba Angola ba zoya moi trop DJ Ken déjà a topesi yombote pe na biso ba Angola o ba concert ya Fadibo pour le 28 février. Ozara na internet oza branché ozo vivre makambu Moizimbi ezoleka ozo vivre mama Maika Lambai togoleka ngoto. Donc était Didier Nzongo chef de famille par Fox. Et prochaine rose année si marambo ezoleka ba pasteur na biso. Bon en tout cas pour nanga vraiment ba passer pour nanga vraiment c'est des individus. Parce que ben individu wana omoni déjà pas qui pasteur na bango
soki bazalaki bapasse te bazali na baeglise te na nzela par olinga mwasi te mais tellement baza na bafacilité ya koyambaka basi ya mabala bajeune fille na baeglise na bango bazoprofite na bakonnerie mais nga na sambiaka na catholique nazwaka bamateya nayebi na bible baloba basali ya nzambe même baza kobunga bazokende na mbutu bajijaka bango te nzambe kaka mutu ajijaka bango mais pour moi vraiment pour ngai il faut gouvernement congolais de la RDC bamika ko suspendre quelques églises. Déjà Bethel les a déjà suspendu Bethel il y a Moïse Mbi. C'est pour cela vraiment na pesi ba beaucoup de bateaux ça qui dit là na le général Kassongo. Merci mon général. Pourquoi l'église? Mais c'est normal. Mais na lobi mige to sola comme de konangai. Est-ce que baba kambo tozomona na yebi na ngate na ba preuve te soki eza vrai ou faux parce que nga penda ba makambo wana na talaka na ngate nga même na ba réseaux sociaux même toza ba mi soko tinenga ba vidéo ya ba bêtise en tout cas na suspendre le plus vite possible parce que fond nanga madame aibi ba code à celle là 24 sur 24 balifanto déjà kutunga mo déjà public nanga mingi za ba frère marié ba couple balifanto donc batouana nazo biso makambu baza ko sala mais pourquoi bazo balaté c'est ça le problème hein pourquoi bangi ko balaté ko tsaba mbutu na ba couple batu na ba jeune fille bon ngai ba suspendre l'église wana pe ba kanga bango vraiment ba lekana ba tribunal parce que trop c'est bana mokile bana migenye mana mona na ngai makamwa ndengwa te pasteur tozomona ba image kili image mais exemple ni sikoyo bazopesa na bandimi na bango exemple en plus et là on a insisté pourquoi baba la kate mais babali ba mabana na bango et où me la kate cela veut dire c'est des individus il faut bazala arrêter traduit na justice basala même ba prison parce que trop c'est trop mais na ndenge na lobaki ke na reprocher na ko nazolinga vraiment ko kota penza te parce que ne na yebisaki yo basali na nzambe kaka mutu ajijaka bango nga nazalaka pona juger pe na kuna corriger les individus ba collègues na nga ba sapé o kolinga a manqué respect na son excellence 30 secondes na dossier toi ça qui dit là Didier Nzongo, plus de 20 ans dans Europe, plus de 20 ans dans Paris. Dans le Pango, il y a combien de fois? Combien de concerts et congolais au Kota? Ibogolo, j'espère 3 fois. Naya Libosonde il y a 7 individus de mon collègue l'artiste Michel Ransono à Bombarambo na Fokolo. Naya Lissousou, deuxième fois je me rappelle. Il y a un conseil à mon collègue artiste émissaire Kofio, Monsieur Antoine Kofio Lomide. Il y a un conseil à mon collègue artiste émissaire Papa Wemba Kenda que son âme repose en paix. Donc il y a 3 fois peut-être. Il y a JB. Bon, il y a JB Soka Beta na yate. Na yebite Soka Beta. J'espère à Beta mais il y a JB na yakate. Mais il y a 3 fois. Voilà. On a parmi les anciens de la communauté Nabiso, au bazar en France pour plus de 20 ans, ils ont monté des bébés, Kelly Tsumbu. On a préparé que Tamona va venir à Kelly Tsumbu. Oh, j'étais Paris, tu peux s'y monter, na Canissier. Donc, causant la musique congolaise na Paris, en Europe, et c'est déranger la communauté, tu déranger le business, tu déranger mon kili. Causant la musique congolaise dans la grande salle, et t'as qu'un cas, et t'as qu'un doigt. Donc, toi, ça qui dit là, vraiment, mi gagné, na compte à YouTube, Solo La Vérité TV. On dit, n'est-ce pas bien, qu'on sent la musique déjà, et bon, ma biso qui tire. Même biso, ba saper, to tambo la kanandoule. Même, on dit, même, nga lelo, même, ba collègue, nanga, ou te, ko tanga, vraiment. La vraiment, ma boko. Surtout mon collègue et l'artiste s'appelle vraiment
Papa Yoyo, Trésor Ngando, The King. Mais c'est Napoléon. Naroya, mais c'est Napoléon. Olingi Bilama Mingi. Osana nous gêne, mon collègue. Il va construire. Donc, au moment où biso, Ndoule, Nasap et Tambolaka, c'est la moko. Banda pena makamandule koma coincé. Mais biso pe ba sapé. To koma pe moi coincé. To comment on s'est trouvé quand resomba ki bilamba. Les moussou na moi feti. Les moussou na boîte. Après bilamba. Et zongi na ndako. Moment na bilamba pe cher, il y a 8000 ba 4000 ba 5000. Il y a cher. Donc nous les pèses comme même la biso relation. Biso pe to zay ko aider pe ba collègue nous sont artistes et musiciens na makamandule. Bon, comment on a vraiment, pour moi, on a raison et comment on a pété. Et là, on a koloba, ce qui nous les rozonga, c'est mieux pour nous. Ce qui est rozonga, et ça des fois pour nous, t'as les leçons. Oui, mais quand tu perds nous les wana, yango pays Tanzanie, Nigérien. Non, Tanzanien, Ivoirien, Nigérien, Kenyan, Gambien, boto la sur place. Parce que tout petit kaki tant trop. Donc, pour moi, ils ont mais l'ensemble la kaka concert, ils ont parce que tu garder meilleur qui tire na biso la musique congolais de la RDC. Tout ça qui dit là. Dans cette Didier Nzongo, question est aussi pas battre belé, comme les gens ont dit, battu nazo yambayo, babi mi gagné ma. Didier Nzongo, ça perd belé, comme artiste, comme oyemba, après fanen de kono nikes bayaka, a comme on est peu oyemba, venabiso atika biso bazara papa oyemba nani, venabiso venyakos, ça dit ça perd ayembaka. Ça perd belé, ça la musique même moi bazoyemba, tout ça bien va venir biso mususu, na bosse les communes bazara papa oyemba, comme on est kiminga. On dirait qu'il faut que faut que tu studio. Mais nous sommes là, nous avons vitesse aux Aranango. Est-ce que Miguel met tout né? Il y a une musique qui est bien. Donc, Miguel Niamelo, d'abord, je suis l'artiste. L'artiste s'appelle. En tout cas, nous avons la capacité, la qualité, la koki koyemba. Mais je ne suis pas musicien. Pourquoi? Déjà, talaga bana carrière na sala ba kakabouye. Na sala ba kibokolo, na sala ba kodoka, ba to ça qui dit là. Si le gars na wana écroche rappel le kibokolo petit na orgasme ouais, t'aimes bien ngo kibokolo. Kenya ko tumbola ngate déjà to bon. Toko ya. Donc na ko sa ndule mais eloko nga na remarka. Soki o moni kaka, remarquer kaka ba collègue na biso tu ya ba saper. Eza ya mikolo, eza ya ba génération na biso o tu ba kota na ndule. Donc, nabiso na sap, so comme on sapé à côté na ndoule, cela veut dire adoki. Adoki. Non, peut ce exemple. Viens nabiso viens nyaka, kota na ndoule ti. Akenda. So ozu ba vie américaine, ba sapé ba côté na ndoule. Ba kenda. So ozu collègue nabiso mususu autotika biso na Londres, que son âme repose à paix. Gordon Masiala. Azé sapé à côté na ndoule. Akenda. Donc, on a besoin d'une histoire à SAP. C'est la constitution à SAP. Ce qui s'appelle à côté d'Andoule, donc, na SAP, c'est fini. Donc, c'est fini. Non, c'est mon collègue. Mais oui, non, c'est mon collègue artiste SAP. Je lui dois beaucoup de respect. Au cours on a formé, tu peux voir la difficulté. Mais on se connaît. Tes têtes. Net ni 15. To bandana bango mabilama ensemble. To zana ba trésor. To zana mouvement moko. Al-Qaïda. Tu te rappelles. Voilà. En tout cas, c'est mon frère. À cause de moi, mbilinga un petit moment. Mais c'est quelqu'un, je dois vraiment beaucoup de respect. À ça, na ba qualité, na ba compétence. Oh, qu'on se défendre 24 heures sur 24. Bango touana, ba trésor. Talanga zangé, ponga comme artiste. Oyebi ke na yebi sara bango tumko kuta bango tuna bango to ezala kanta yalala zemi ya bilambe za nani Martin Masinda ezala Siri Kina Fumwa Bilele si mais c'est Simon Kimba parce que mutu na un titre na ko boya titre mutu te
bango tout donc biso tout ba sapé na yebisa bango ya bimasa ngala comme artiste soko yé na fokolo na yo sololi na ko peso ba titre na ba lokumu nyoso oyo okolinga mais ko yana na ki amitete solola libenga masolo nanga parce que na nga artiste ozomona yango mona na mona ke et ko sange lo monter na motema nanga na sa confiant que ces gens là c'est des guerriers na forme mais mutazanga ka ba difficulté te hein que na boya na ba sentiment voilà mais na iso vérité na kize ni kensi ba kate mais na yebiso kaka biso na sap selon la cour constitutionnelle ya sap ceux qui collèguent na so moko a kena makamandule cela veut dire adoki mais nga et empêcher nga tena sala ndule na ko sa ndule aujourd'hui si un producteur Miguenyema voilà vous appelez boss ya solo la vérité TV bon mo konzanga ba fokolo na nga ngoyo na futa ba studio ba nini je viens parce que studio est cher parce que j'ai des idées mais na ba idée ya nga moko na koki ko se permettre traiter na futa studio après ce qui est marché te producteur ba otala senet pour basé belé batu ya mbongo ya dentier bona ndabiso senet pour moi Kelly Charleston na Canada otala biso vena ngai Prince Tukuzu honorable Prince Tukuzu ona ndabiso senet pour moi ba otala belé pesa contact na yo so producteur mo kazawana or oza na vision pe en fashioné yo ya comme so artiste ningi yo lingi na ba qualité non bon tokoyana mais otunenga question moko ya mon jeune frère collègue nanga Gaz Mawete na c'est vraiment omoni lelo ko sala cri ba cri tout au salaka Miguenyema ba cri yango ezalaka nango déjà mais il faut mutu o beta ba recherche o zwa cri wana o ya nango na marché o pesa ngo valeur en tout cas monde entier yebi ki bokolo ate zala nango po déjà lu villa ya Angola eza mboka moko eza na bangola kota ba wiji ba damba ba makela dizombo ba soso biso ngolo to na boîte moko mona ki bokolo na pesi pe le PDC tata ki bokolo ba toi ça qui dit là même boîte wana c'est tata ki bokolo na idéologie et ki bokolo eza ki message tata pe azwa ki te mona ki bokolo alamba ngo penda et comme valeur mais ngai nazwa ki yango après nazwa ki bokolo comment na ko expliquer ta moi mke nazwa ki bokolo de toute façon mutu po ba na façon ki bokolo atu na masalanga ni kesi ba ya monsieur le président ki bokolo nazwa ko tong mais ni kesi ke na Angola tong masaki Angola moi ba kokoso ezalaki pour segwa tout ça pena na ba mbutu parce que na sengaka président na bango ya parce que moment nga na longo ki Kaida président na bango ezalaki mon collègue artiste monsieur Papa Wemba akenda kesona me repose en paix na sengaka guerre bilamba voilà tant moi na ma kekuna azoka moi contre-temps gabi non il faut na démarrer moi na mai na ko luka ba recherche na ba livre kaka na tout attendre moi na comme ki bokolo ngabi kombo yo et ko sonner ya on a ça ki bokolo na ça ki bokolo le marché bon toi Gaz Mawete abimisi plan ki bokolo normalement ki bokolo les angai petit temps abimisi plan na yo ki plan ezobeta na ba itine nga moko na télécharger na sombi 1,20 na ba ina otika boete na ozane ngratitude na démarrer ki petit oyebi na démarrer petit na pesi ba numéro à fond mais qui ko se trouver sikoyo ba manager na ye yakin na ko tanga ba komote pour na cadre ya secret professionnel ba bengaki to sololi ba ebisinga collègue na yo akobenga jeune frère na pe Gaz Mawete abengaki après petit sœur na ngape so ni na ko tanga ya collègue na bino Karine Mokonzi la baronne autorité morale yepe Aïda Kinga à ce conseil Gaz Mawete toujours compromis petit frère abengi j'espère n'a été ce qu'on a qui vidéo a sali vraiment vidéo ata lobby penda amité mais moi ba reconnaissance pour c'est un jeune star aussi hein à 30 secondes
Ah, aobetaki bokolo. aobetaki bokolo. Mige talaka jeune star. A doit 30 secondes. A l'obelanga pour la première fois. Parce qu'il est conscient. Abimisi et l'okonanga. Donc, solo là qui, mon chef frère Lobi vient. Moi, je reconnais que moi, je suis un petit nayo. Si je suis un petit nayo, et qu'on contribue pour nayo. Petit frère solo là qui a sali vidéo. Moi, il faut que je mais je pour un cadre et un secret professionnel. Il y a un jeune frère dans Moulungue. Pourquoi? Donc, c'est là. Donc, ma sola qui bokolo, est accompli, gaz mawete, à reconnaître, qui bokolo. Yangai, mais, ba démarche wana, na sale nga motende na otoloba, grâce à Karine Mokonzi, grâce à ba page musu na otanga ba komote pour na cadre secret professionnel. Na ba manager na e ngape na bwakeli gaz na page na profiter le la page na pesi Yves Malou mbote ki tchasa makambo malubi pa ki tchasa makambo.com ya yemeye le big boss Yves Malou ki tchasa makambo nana kolinga va donc ça biso souka na plaisir de mais j'en besoin solo là vraiment c'est bon numéro de téléphone ba to ba contacter pour na donc toute personne ou tout individu, individu incité. La personne que je ne connais pas ou la personne je ne connais pas son identité. Même on a cause individu. Voilà. Donc vous pouvez me contacter au 00 33 7 52 43 41 84. Pour la publicité, pour la promotion, pour la promotion, musicien. Donc, non, mais Simba, on a Silogan Simba, on a ma casse de promotion. Donc, on a une promotion. Mais na lobby, soko solana ba mission bango tutu na bango. Na salle la bango promotion, ba tinda ba producteur na bango, ba libéranga. Donnez l'insecure. Donc, na kota pena trop koto pour miguer. Il a pas te dépassant trop mon frère. Faut foutate. Hein? So foutite siko. Yebi sango somba bilamo nga na yibara ngate. Na sala kopite. Na yebi so déjà moi je travaille à Darty. Na magasinier. Donc, salaire on a zwaka eza mingi pour la vie familiale. Ba sirance ya ba petit moi faut que les compte ba petit, ko futa ba palais. Yobi ka pe poto pe channe za mère azo bosso bozo nenga kate mais siko chance na zwa ba fokolo ba relation na moi ba pibwana pour na somba pe départ na somba pe ndakusu na lemba ne pulu donc so ba fokolo ba locataire wana eye pour na lia kango na ça ba petit ba fokolo ba ya ba palana na olia na souhaité que nous tous on va partir même konza ba robenganga et komi abino. Donc ce qui est na ba relation na yango ne mingi et permettant na somba bilamba mais ce kana mo musala mutu moko ta le kapa na koso ke bilamba son amon a son maman musala jamais lokuta voilà te simbate ba salaire ba trop cher baza bo somba bilamba trop cher bezo siko to solo là yo zi salaire à 3000 il faut fouta ndako msu ndako mumim tope para parler na kini mais gagner maman comme ni yozo na lobi moi au moins ça fouter le ndako moi na fouter le ndako a rolembate mais des voix ya biso mibali na ba mboko yo biso batu to futaka palais bon de tout la personne na yebi na ngate na ba poto lelo net nga we na za nga bogart te la lisa bogart na za ka ngate diko moi ça fouter nga palais na ebité pour la bilambo qu'est-ce qui va profiter na ba ajo peut to komi nango ba force to za nango na ba 20 ans ba 25 ans mutu moto ko seza nango soute diko yesa moi ça fouter le ndako na makamni force ni yo za nango tala tika to tika baka non ba peut ba plan na bala na normal. Bon en tout cas si je comprends bien biso tout ba sa père ce qui mutake na ba mensonge peut-être biloko ya Chine de toutes les façons ba biloko pe nyoso si je comprends bien et ça manongo ba kuna na ba Chine na ba Japon mais ba qualité ba première qualité
mais il y a des faux qualités loba mutake na mensonge so pena mutalobi alataka neti ba massa na nga no ozui trésor ngano papa yoyo de king mais c'est Napoléon mais c'est Napoléon ponga na za net omoni excusez nga obi ke ba massa ba za na ba guerre tous allez musuboye omo nga to ba trésor ba ni 15 ba kanta ba nani ba massa nsu ba koti ba ba loba na te mais omona ngala nsu na tiki bango na ke na pesi ba salam koto voilà ponga na za na netre tous ensemble mais na boya omonga nde tozano bwe ki amitié yango soki to silanya to dokisanya donc Miguel Melo na zo bisayo si j'ai pas oublié ngai ki amitié ka ne toza yango soki to dokisanya wa aussi minzelo ke na kibogolo no ngape na ke kibogolo nanga voilà soko na esika ko lala te benga saket ba ya ko lokota yo voilà parce que pourquoi moni ba congolais mité mamabe voilà yo moko ebi Miguel na ba mboko yo eza France eza 7 pays au bakbadan ba difficulté ya bandaku j'espère je sais pas si c'est vrai ou faux yo bika congolais ko meme na ndaku nanga na koyi ko zanga pe mai na koyi ko zanga lipa yo ko obligé ngate akoya na ndaku na yo o azaki na mai te o ndaku nebo yango nga na lobaka ngome ba masanga na esa bango soki to kutanya ki amitié awa soki to silani mutu na kibokolo na ye soko na kibokolo te obengisa 15 malili pe yango ese komi kodoka nango ok ba lokoti ok soki wa mais toko chuter vers la fin événement mouné neza ya ndekono congolais ya Fally pour pas handicap la merveille mais bité te que Didier Nzongo grandir makambo zo mouné ndé nyota mulaka Paris mobima na seconde yo kota rouge au continue mon pépé ya ba congolais ndé pour événement est-ce que bato ça motivé donc Miguel m'a vraiment toi ça qui dit là beaucoup de ba toi ça qui dit là neno ba toi ça qui dit à l'éternel merci nga omoni concert mon collègue artiste MC Fally Robeta na robombe ote ba manager né ba contactenga pour na sala promo mais n'ebse bango je suis pas prêt mais pour nga na oloba omoni j'ai frère ne soit Fally vraiment à moi de ma part batika de toutes les façons muta ko empêcher abetandu tala mupanzi kuna ministère ya finance na économie oh kuna mais autant donc budget ya mboko ministère économie eza na ngamba mbila za trop donc na yebiso individu bande konanga oya ko se comporter jour frère na so Fally Robeta soki ba considérer comme net individu soki ba kangio oza na titre de séjour et qu'on a retiré les mêmes jours 10 ans d'emprisonnement sans remise de peine ce qu'on a candidaté donc bah qu'on refoule les mêmes jours tout sur la co oui Fally atanga mon épée moi bambutu et ça mais c'est un jeune frère vraiment pendant to banda histoire musique na ye na yokana ngate o akoko yembela politicien moko boye na mona kutu le mokazu mo na mukena mingi na ganya na muziki azu badon akopesa na este azu edeme ba individu ya ba individu ya ba comédien ba zwa vite soki ba beli nazo mona nazo pesa ba enveloppe et après c'est le embarkenga il fallait qu'il nous bêta c'était si c'est le 30 octobre un grand concert na Rwanda mon frère a refusé tout solo la ko parce que bino boba biso na ba Rwandais tous en mbutu mais tout solo là bukaka bino les individus ana bolobaki oh président Azabo na Congo aza congolais te yango tolingi ndule te mukoto tozendule soki tozwi président congolais le président sortant à Kenda donc comme un nouveau président élu par le peuple son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka mais botika ba Jeffrey Bassa Musana bango ngana zo c'est la Fally promotion et publicité mais moi de ma part de toutes les façons na fina qui ba billet si là ba billet si donc sécurité aux alawa en plus ko yebisa mutu te Miguel nazo courant que sécurité aux ala 10 000 hommes 10 000 hommes cela veut dire 3 000 gendarmes 3 000 policiers civils 3 000 maîtres chers oh pendant ko sa liboma bande konanga tant ba ozong soki bokolo et talinga été pour conclure Fally vraiment je suis ici
akobeta ndule na ye. Toi ça qui dit là. Vandisa bato ba Hollanda c'est comment ba bureau na yo. Donc public vraiment star nabino artiste nabino yeyo. Donc na pesina nous beaucoup de ba toi ça qui dit là. Na yomo vraiment les PDG Miguel Niema na solo la vérité TV beaucoup de ba toi ça qui dit là. Kutu yoku na rope sabon te fona kena na nenga loyembo. Toi ça qui dit là, Miguel Niema dogi zaye, Miguel Niema dogi zaye. Akende di bokolo, na basiti na ye na pompa. Donc beaucoup de bateaux ça qui dit là, na massa nanga Zephyrin Moulemvo le kamikaze de Japan na Switzerland. Beaucoup de bateaux ça qui dit là, na petit sein nanga chouchou na tati là, la femme en espèce maman na Beni. Beaucoup de bateaux ça qui dit là. Na merci ko la première dame de Lausanne maman Nari Jandi Luwawa motema ya kulu tunanga gobelisha fumwa bilele de Lausanne. Donc je salue vraiment tout le monde. Je salue vraiment et beaucoup de bateaux ça qui dit là. Na Patrick le PDG Patrick Malouavengi les grands baobas les PDG du Global PEM Express. Donc vraiment Bambota trop, ceux qui n'ont pas tant bino tout. Torola lawa, bokosi la te. Je vous aime tous. Ndere bino bolinganga. Donc toi ça qui dit là vraiment que l'Éternel nous bénisse, nous protège. Toi ça qui dit là l'Éternel. Toi ça qui dit là public. Merci son excellence. Merci. Toi ça qui dit là. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema. Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na ba artiste na bino et puis pour na ngai. Donc voilà. Je vous embrasse.